Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Badonda te poani. Bana poto bana mokili mobimba. Vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Nyonso osaka nango na mikili. Okuta nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris to Bruxelles to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo. Nyonso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise minene bana poto tuka awa kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation ono ezala te. Merci bien, très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, site le plus suivi de la planète. Donc, bien votre humble serviteur René Abiri, donc le cardinal Mosengo de la presse congolaise, veut dire que Tozali a toujours na bandal, awa Tozali na Chadrom, donc Night Club et Chadrom, et Sikawapi, notre grande artiste musicien congolaise, s'appelle Claudia Bakissa, Owa Pazali qu'on répétait ensemble na orchestre Nemobimba. Toujours na rythme, il y a la préparation, il y a une très grande consort au bazan à niveau, il y a commune, il y a Njili, donc on a précisément na marché de la liberté, Owa Pitoko Solo là tout à l'heure là avec son porte-parole principal et puis international qui fait partie ancien de Wenge Musique à Maison-Mère, que je salue donc le roi de la forêt partout Bazolanda Bisso. Je salue tous les artistes musiciens au Bazuli Bakwa Kolanda Bisso, pourquoi pas également à Gotebe les boss des boss. Elo Jemouya ya donc Kilo ya Londres Paola Schengen. Moi ce Nzambe azwa tant ebele ya kokela ya Willy Moucheni, le véritable code mondial, lui c'est le code AG Fafalonga, donc AG Fafalonga depuis Londres Azolanda Bisso. Pourquoi pas Royal Kinale les moisi Yambongo ebele un très grand merci et puis bon retour à la terre de nos ancêtres, Maman Rosette la fleur d'Hambourg. Anana. Merci beaucoup, donc bonjour. Bonjour les grands internautes, bonjour tout la vision en ce moment pour tout loin de Paris. C'est bel et bien Rochelle Massamba, autrement dit porte-parole 5-600 Goua. Ça dit mon lobélia, son excellence, la reine Claudia Bakissa, la perle black, Bakissa Ramokitana, maman Bilala, maman Tchala. Merci à Nengo région de Bisso place de répétara. Au moins, les grands journalistes, moi, je suis sur la rue. Dans le pays, la musique est bandie au Congo. Tu perds qui m'a mangé au moins, les rumba et qui n'est pas mais cette fois-ci, tu zongi si on a mangé terrain. Et on a le bagarre qui est basé après, toutes les conséquences pour nous, c'est ça qui est déguisé. Mangé en Mbogo. Donc, Mbilinga, Zoko, tu bientôt là. Ah oui. Peuple congolais, peuple américain, peuple. C'est surtout dans Londres pour comprendre la force de Claudia Bakissa, la perle, la force apesanteur. Ça dit, toi aussi, bateau musique à Congo. Au moins, il est là, il y a un sentiment. Dans ce cas, il disent que nous préparons à conséquences. Pour mon marambo, nous sommes là, 2100. Merci beaucoup. Donc, disque Ezali déjà Kobima, Boza Robeta Bangotina 2100. Mais par là, nous avons toutes nos questions. Ça a plaisir à ma casse. Le vénérable a choisi ma tata. Donc, pourquoi pas casse, casseré, poison, boss des boss. Déjà, Kinshasa, il y a Gisèle Zinda qui nous suit. Et alors, Ozalaki n'est pas le roi de la forêt. Lelo Ozali Awawa, na orchestre Claudia Bakissa. Différents ces années. Bon, au moins, il y a un sur la vraiment interpellé, mingi. Musique qui tobe tao, eza musique qui te que lobby photo benga batata na banoko bandoki.
Moni lelo yo nazo kosa yote mon frère nazo yebisa yo ki lelo so mudazo comprendre les valeurs à musala na yo il faut pesa ye makambo oza nango. Moni lelo na monde mais koloba na biso que côté de la forêt ba comprendre qui valeur na yo. Na yo wana ko le roi de la forêt te wana koko na biso moi j'étais chez Kabose Boulembi donc j'ai sali mon vie en passant. Voilà. Moni makambo so sola ngo ba loyenge te. Misiki ezo kene na makambo. Kabose ko pese mbo tete par ignorance pour abenga non déposer improductif na kati ya mouvement. Te yoga. Moni ba terreau me mangai. So na bina kota yango. Na okota nga banga na ngati o para commandant mela grenade moni omanga mona sola na oyo e na ko expliquer ka loko moko boyeke moni ba orchestre to na ba orchestre to apena ba mater to na ba expert to apena ba musicien o don sola za ma musique ça dit que nga na bandine musala o tuna bande ko sala oneza ki ba stage cette fois-ci siko ba engager ngani na boulot na ko ma ko sala na mo ko yebande moni lelo na kisasa lelo to comprendre te kisasa to mon na boulot et c'est nga faut ba reconnaître ka moins fait salaire lelo pe na ko ma salarié na ko ma pe makamu ça dit que bana mama ko tanga bana ba condition lelo nga na véhicule mama musu to ko lo barate na zo tonga na pasa ça dit ba biloko na tout temps na zo papa je sais yo que na bana boulot moni na ba orchestre musu so sala sala o sala orchestre na mission no mais lobi na tonga ba senga munyonga 300 fois lipa est-ce que c'est normal? Voilà, mais merci beaucoup to solo lango malembe au travail qui n'a pas la mibali et si cause au travail na moi si. Te na travail na moi si te na musique na art to chaka moi si na moi mbalité. Et so total la reine d'Angleterre ou dirige Angleterre za moi si to zolo ba ke moi si kutu. Oui que o lo ba petro no ta lo ka boye mais faut na tout non question o lobi que non mo kitanya mama bilabel na chala mais kaka mama bilabel o Romario. De bambo tebele Romario mwana banda la solo donc maman Miliabel na mamuchala mwana oka oza koloba bango nde bat ba simbi encore cette génération réconciliation na bango ezongisi encore makambo Claudia Bakisa oza kokumisa abeti ba featuring sans impact sans idéologie na radio na kin tozala na yo elekaka te ba préparatif oza koloba nanga ke non o boko bimisa disque ko beta inane donc na ebiti avec quoi nini o bokozali ko assurer biso. Bon, au moins, on a assuré Kini partout dans le monde entier. Na solo marambo yo. Moni ne sa ba tous jours disque robima. Na so ebisa yo ke makambo go ya na mboka na so ebisa. Pourtant on a trop événement. Na explica bino trop. Jésus-Christ ya to sa ba élection perdu ne bima mboka zika. Donc ça dit que moni disque on n'a pas parosé la ngo somba yango. Donc ça que musique to bête ko tati probi musique na Carpe diem normalement fallait que ça la produire pas fabriquer. Te omoni Caperdienne. Les grands journalistes na so ebisa yo. Atana be église avant ba ndote ba ndocha yango. Pour au moins nzembo na zo soke banzembo za na kase bando comparons na debout na hymne national la debout congolais et ça na valeur à Michael album Thriller donc ça dit biso to kena ngona world ça dit tozo talisa Congo o ba perda qu'à un certain moment musique yango yo biso to beta musique ya sans polémique oyebi ke fabrication ne fallait produire yango bon mingi na ko solo mam na ete oyebi te mama mo ba bendanga matoi mais aida bino petro hein omoni ça c'est ingratitude omoni eloko mo na ko sola na minute so na loba nga ba bendanga matoi pona mamwa mutu wana ozoloba wana donc nalinga pena okota na bakari na lisuti et en plus ozoloba boye nga na ye toyebi lisolo obanga nokota na bakari wana parce que tomona banya ou baye ko loko na palais okimanda ko sunola donc faut yeba pe mutu nino za ko démarrer mais par rapport à carte sage carpe diem ezali ko bima chant promotionnel ezate jusque là bon, parce que 18 ans est belé hein. Ce que yo dans la posa na kota na terre ozo memangai. Bon, nga pena mina gemba balia nga na nkoba balia nga na poso. Nga na bakulu basisa mwana bakulu. Ba kimisa o terre bakanga o munoko. To katika mbala mo lisolo. Moni collègue na nga wana, pasteur maneno oyo soloba. Na ke no siko na faso zo lingilela. Azaka massa na nga. On se comprend? Nga na sikala luka boulot chez atinde nga no travailler na ex mwana si mo ba uta mboka kota kokolo na mto mbisi na mutu fumer de chanvre Tatiana Cruz. Anana. Yango siko lina kota na terrain na yo. Ndena yaka to travailler na pasteur maneno et comme mo be sona zwali konda nanga azotinda nga pa petwa na Tatiana et comme manga mo be na régla na TV et là on explique ka kaka moko onde comment que les memelanga ba problème si on lobaka que ici na musique na Congo za la rater na benga ici na ba cercueil et na loba médecine noire za bébé chanda et na régler ti na niveau que était na mona lo mwana bitendi po mema bilama na maboko ndo mona ke massa yaka ko agresser nga mais na solo mama nete po na fula été on na solo mama leader lelo na solo ki lelo o moni par rapport à kini ne jezo kendelele ba tebele ba ulaka ke faut zete ele faut caler les casicans belé non et c'est c'était les cas d'option
Ah non, toi qui lelo to sola ba star lelo, omoni Congo bana posta so ba maramouté. Et en plus, mais ozocha munoko mbange belé na artiste Claudia Bakissa, elle est bénie hein. Té omoni ah bénie mais na mono ozocha mambanga mais chant dans chant promotionnel ezate disque bakunda producteur amela chana ba disque. Faut comprendre. Té fabrication masala bino mabe hein. Faut comprendre ba faire mususu. Omoni la perle. Azaki na mikili siko ayeko siéger na kini ozo comprendre ba fita na tout temps abeta kezaka na mikili siko ayena mboka o place musique ebeta maka yango na lobby kende pa mutasali ke ba epe na Congo mobimba c'est Fabrikas tata na solo makamu na biso omoni makamu wana ngala ko tenga mapolo moi na fois la reconnaissance na père on expliquer yo omoni la perle non la perle abota mino na famille morezano ya musique ya na Gino grand chanteur ya na muto ba ya na Gino Kapore Jibron Chuga grand chanteur moko oyo ki apesa mutu tena lobia oyo ki apesa mutu kamyo ki mambale ko mazadio bato mo benga ngona butu ozo comprendre donc la perle za na famille mo eza musicale ça dit que tsezo ba mwana bato ba ka mo ba internet ba mona mais bato mususu ba mona ngolo lokola moi musique pourquoi Yaya bimisi album malgré tout ba fali pour pas que je sali à passer ba salele pe ba promotion ba participer pe da ba nini tout ça bo consommer album ezinda na ebale yé mon petite sœur donc tu éviter. Té omoni té ezinda té. Té na lobia est-ce que musique qui vraiment na minute on arrête ça Congo peut simbe ça les makaka il faut kaka featuring. Té omoni normalement pe na disque on a kaperdien to pesi bena chance na ma mission na biso to yemi penda biso moko. Biso to pela loi bougie na ma yo position. Teroya musique est papa dans ce mais normalement en plus c'est ça qui est moi le langage dans la liboso ça qui va passer biso chance mais cette fois-ci dans le langage joana te cette fois-ci tu mets ta main à couper nazo ça yo que soki disque o esimbité ngana ko monter ka bachina ballon na gambela te mais oyebi que la fille elle chante très bien. Té, au moins côté oyemba, yeso razo yemba na Satan, na nzambe bazara d'accord. Pour au moins neto bena kaperdien to memi on a troisième mot. Mais est-ce que oyebi que yé quand même sur total bien par rapport à chronologie attends. Abanda qui quand même moi avant, abanda qui musala ngo moi avant. Koleka abandiango avant ba patience ibembo abandiango donc c'est-à-dire par rapport à mais quand même jusque là ba patience ibembo ça va te yokana tangela moi biloko yokumbanga wana wana baza batu mosu batala bango na bandinga bakinité wana omoni batozo tanga bakomona aba savant kala wana ba meka kona ba sharibu wateka masuma boutique te malembe papa non solo masaba ayu non solo basaba sika wana ba ayu wana meka ko ba sharibu wateka masuma boutique otuna nga ba question wana te baza ba produire soto bimi no boye o mona pancarte ya patience ibembo to bimi ko papa wana za mama ba danseuse wana ke solo wana ba BBC solo na bango na ba petso ba quiz de poulet non solo mama musicienne wa yemba ni na mboko ba yemba na fo nini to solo ape ba réalité des choses ya yemba na nani c'est ça danseuse Claudia Bakissa ni na kata musique voilà ma émission sur bandi yango ba kamna yango na zepsa yo ke moni na zepsa yo auto zangaki na 1.990 ndezani Bakissa ndeni mo kitani ona style ni ya musique ya sika yeli biso yo to beti nyonso na kati nyonso lokola ni poso ki rap fali déjà na rap rumba Ferrego la kangi na rumba voilà je salue mon vieux Fali pour elle Mago le Ferrego le padre de la rumba congoliano na zepso boy yo kana expliquer au moins ne bazawana bango tunde bazana ba yebike Claudia Zoya ba yebike Claudia Zoya papa na zoya bisayo ke na biso ke ba Zoya actualité pour le moment ça Claudia Bakissa et en plus actualité par rapport ya nini pour actualité la minute oyo to ke na no malembi bana mama ba conseil bana na kisasa conseil ni le beta de ke mbule kwa na podium tout solo makamuso réalité ça tala image pas c'est bon to ke malembe c'est là to ke malembe mami Katale ya pa uti ko beta kana Palme Beach to moni présence il y avait na biso Félix Oise quoi to moni mamuchala mwana ba eba assister mais Claudia Bakissa ata présence ya monsieur afanda na sima nani ata Adolphe Dominguez visite ya la raté la reine Marafi la maman na biso Milabela alaki to monaki présence to monaki présence ya Ibrator alaki nani Ibrator alaki wana to monaki présence maman Milabela alaki wana pour vous dire que moi ba komo zo tangela nga wana papa non solo masolo ba chanteuse mboka non solo masolo ba artiste congolais o ba lobela pour na média non solo omoni soki to yeba ki yo mutamakolo to yeba ki yo mutamakolo ko banda maison mère oyepa ya ka bosse osomba ki vélo mais ce que pas Claudia Bakissa to ebité o komi na bourrette to ndengeni bon omoni omanga moti na lobaki ke musala suko ebandi na saka bana kin dans 6 mois dans 7 mois boka mo via moi na mobali oyo omoni ngane na za awa na zo botemba moko yo kana expliquer logo moko boy bato ba yebaki finanga na ba oya lelo ba mona beneke différence ezali yango eloko eza na sima
pour vous dire que Siko. Aïe. Lydia Kapajika. Banda ma musique banda quelqu'un pas sommer la porte-parole mutu kana génération na bango na ba jeune fille et ça la mela. C'est bon que malembe. Yozo gange la catch sikoyo Sankara d'écoute muto tambola na ba jeep ya musique ya Lix. Kotuna nga makambo mangobo te ngana mangobo to sola te. Te mais mutozo ba mangobo a okende poto ana bana parents français. Wana zaki kedi mutasala ka théâtre ko sola nga makambo ba isobete na ba siasa ité. Ngana sola masolo ba musicien. Yo kana faire comprendre lo moko boy. Moni mutozo expliquer nga wana de ending nga sawana nanu na ko expliquer makambo na ete wana mangobo ko so na sola na ete na kipape makambo na ete. Voilà. A prometa ko voyage en Ngolo kenda te. Na tikala ko sola na ete na yebe makambo na epete nga na yebi mosaka na yebi roger nganu na yebi ete. OK, merci bien biso to linga mingi preuve à l'appui. Oh lobi catch. Na lobi na yo ke banda ma musique banda na mboka ya Congo. Première fois. Baso me la porte-parole mutuka yango chesco ingénieur makambo na so. C'est première fois ba me m'appelle musicien na poto yebi. Na lobi na yo ke ngane na za na koma tikwa rumpu na okoma ba Bangladesh pona zo so na beta na orchestre bourgeois na beta. C'est bon, merci beaucoup. Est-ce que l'orchestre d'abo combien de au revoir ba Congo? Papa, wana biloko mikie. Omoni biso. Te depuis orchestre Salema. To so mamba vérité. Te yo kana expliquer lo mobo. Omoni orchestre oyo. Orchestre ozomona oyo. Orchestre ozomona oyo. Biso to kalikila ka ba bloko wana te. Biso omoni leader nanga. Soka so yemba. Ba Beyoncé na ba Jay-Z ba kota ka tempo. Biso to rêver makama misika. Biso to omoni ba Beyoncé na ba Shakira tout ba so mitu. Talaka na lobi ya Donald Trump ba benga bi 40 fois musical côté na féminine. Faut qui s'intervenir. Papa to na mama world. Kubi mangana ba terre on to so me mangate o. Baba Kongo bangola wana ma mikie yango pour vous dire que kini te poto te na teka maïté na teka loko. Mais en plus na zimutuka sans ciment. Photo solo la yango na balobi ofandaka bien te balobi ke non depuis comme pas Claudia Bakisa vika pelo cash ofandaka bien te na kiti okoma ofandaka boy ofandaka boy nga bana bande ko balingana na pale mais bana bakoma tanga na boko bana est-ce que vraiment nalobi nga na tongo yo pesi sima to pesi sima te nalobi ngai bana ofanda normal na kiti to fanda normal na kiti nalobi boya ngai bana bande ko bana lingala le loba na ngomolo bana ba français le loba na ko expliquer bien bana le loba était vie comme stable papa na zotonga na mpasa leader nini wa sombela mabele to tika ba jeba blague na tonga na komi baye merci okomi bayer déjà c'est bon ngane na sa famille bakisa ba bossa na ngai nga basundola ngane na mona suka na bango voilà merci beaucoup donc Lydia Kapajika mère chef femme de valeur que je salue donc alobi na biso to doser muke Lydia Kapajika donc meto kota na kati Toland exclusivité à répétition avec impact na idéologie parce que ba musicien bela basi baye ba ola te la biso ba kola ba mayo dobe au mona donné bité mais tokota non na kati ma va tokota na kati je dis un très grand merci à mon colonel Tshisekedi il y a Annie Dembo Gisèle Zinda pourquoi pas Gotebe les boss des boss artiste du cinquantenaire GG Décor maman Fifi na Suède 0044 maman Elisa Litulia donc tokota non na kati quoi.
Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Bisonyaso tobina, Congo Température. Eyena mopepe asika. Yaya tobina, Congo Température. Eyena mopepe asika.